Sarah Bosawa azali na zemi ya mwana na ye ya mibale. Elenge mama ya mbula tuku mibale na minei aye komona monganga pona likambo etali basi te. Azali na mikakatano na o etali appareil digestif na ye. Azali kokoka kolia ndunda te, nzokande yango ezali motuya pona basi ya zemi. Nalia bloa bakasa te, mais normalement moi ça une fois les bloa bakasa. Nalia bloa bakasa te parce que nalia monter manonda la tifuna bando sanza. Nalia bien souté, là on m'a belé. Ato qui va trouver détective wana, ndé ba médecin ba ebisa biso. Au supportant au carapon à quelque temps, c'est au beau type passe m'amener sur tes zones normal. Les apôtres na libéla tes akakel, aux éminents m'amener sur Sili, moi na bimina mokili, aux zones normales de badiner surtout bazalaka, au yoka soupe sans santé, au yoka ressources ba nausée et l'eau. Appareil digestif et tungisa makamakasi na tango ya zemi. Ko changer ba hormone pe kilo ya utérus na appareil digestif et belé ya basi ya zemi ba mitungisa makamakasi na constipation ba posa ya kusanza kasi yango ezalaka na likama te. Alors il faut dire que ces troubles digestifs dans leur esengeli koyeba ete ba troubles digestifs eyaka penza na lolenge na yango ya yambo na kopesa posa ya kusanza ezali mbano ya zemi ekesanaka kolanda nzoto na nzoto. Bato banso bazalaka ndenge moko te. Tokoki pe komona yango kosala bato basusu eloko te. Kasi mingi etungisaka ba mama ya zemi. Na koyeba ete zemi ebimisaka ba hormone ebengami ACG, hormone yango ezalaka loboko ya mikakatano mingi epai ya basi ya zemi. Qui serait en principe responsable des effets que l'on rencontre chez la femme enceinte dans le sens des nausées et des vomissements. Batu ya mayele balobi ete mikakatano ezali mbano ya mabete epai ya bomoi ya bébé pe ya mama. L'hormone en question qui est libérée, c'est l'hormone qui permet en fait la croissance de la grossesse en réalité. Hormone oyo ebimaka ezali hormone oyo ekolisaka mwana. Mbano wana emonanaka epai ya mama kasi na mwana te. Atako soki mama azali na kokoso ekoki kozala na mbano kaka soki ezali kotungisa nzoto na ye. Lokola mai kosila. Soki mai masili ekoki kosala zemi mabe. Kasi na nyonso ba hormone ya zemi ememaka ba trouble digestif epai ya maman kasi na mwana te. Mais d'emblée comme ça que l'hormone de grossesse qui va générer des troubles, des manifestations digestives chez la maman n'aura pas des troubles chez l'enfant. Bamikakatano oyo euti na zemi ezalaka mingi ba nausée, kosanza, pasi estomac pe constipation. Mingi kati na bango ekoki kokita na lolenge ya kolia. Esengemi kotuna na monganga yambo ya komela kisi. Yet Mavinga pona VOA Afrique Kinshasa.